mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Breaking news with de Sentinelle Journalistes, rdc.com politiciens, et nous sommes en direct sur internet avec les prêtres corrompus www.sofkins.com. et les imams vendus. Ils sont bêtes et méchants. Ils sont méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang. Le pays à feu et à sang. C'est méchant. Ils sont méchants. Ils sont bêtes et méchants. Très méchants. Ils ont mis le pays à feu et Ils ont mis la RDC en feu et en c'est sang. méchant. En sang. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos Ils parents. s'en foutent de nos enfants. Ils s'en foutent de Les nos enfants. salauds ont mis le feu Les au extrémistes paradis. rwandais. Les extrémistes Les rwandais. salauds ont Les mis le terroristes feu au pouvoir au au Congo. paradis. Ils ont mis le feu au paradis qui est le Congo. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Merci Alpha Les Blondie. salauds Merci. ont mis le feu au paradis. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ils ont mis le feu au paradis. Vraiment. Vous êtes bien branchés sur www.sentinelle TV et nous sommes en direct sur sofkins.com en direct du Canada. Nous sommes ici à Mongalema, à UK, et mettons devant plus de, je ne connais pas, il y a combien de gens, admettons, il y a au moins plus de 30 millions de personnes qui vont regarder cette vidéo, et ceux qui nous suivent, ceux qui nous encouragent, nous leur disons bonjour, nous leur disons merci, et tout ce que vous êtes en train de faire, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup, et vraiment je vous souhaite une bonne édition de cette vidéo. Alors, message tous en anglais lelo, ezali kolobela likambo moko makasi, ezali kolobela biso bato na diaspora. Parce que biso bato na diaspora, tous avons la deuxième pouvoir. C'est-à-dire, na Congo, tous avons un pouvoir exécutif ou ezali gouvernement. Mais gouvernement, on a tout compter sur rien parce que ça gouvernement, il y a occupation, il y a gouvernement, il y a batonité à ma mère, badomolomiso. Alors, et là, on y biso photo ça là. Biso suivant le col là, tous avons kati ya libanda mboka. Biso bata diaspora. Diaspora et bandi à partir à Brazzaville, Congolais n'y soit abima à la diaspora. Azo représenté une force parce que biso n'y surtout capital n'a plus de 9 milliards de dollars au totin dans la mboka. Donc ça une puissance, une force. Alors et là on a le bas qui lobby bobengé belé na obi que tous un problème il y a battu belé, bah na confusion, il y a la combattant, résistant, tout et puis il y a aussi la résistance, na aussi la politique. Tu vas y battu na bazana zéro place à Bongo, bah ma éliminité parce que na mokili, tu dis que mon athée mutualobi azana opposition, to mutualobi azana résistance, to mutualobi azali Bongo na musala otobengi il y a combattant bien résistant à kende kokota na parlement ou akende kosala parce que bato wana bakoyamba yo mais bakonyata yo bakoti kopesa yo voix te, c'est-à-dire oke kosoutenir bango okomi membre na bango okomi mosombi. Alors problème toza na ngoni toza na problème toza na balider oyo baza bamédiocre nalobaki mpo motu ayebaki aza zoba eza mpona molai na mokuse te yali ntango azofongola monoko na ye bibebo na ye makambo bandobimisa baraisonnement oyo akobimisa ekolakisaka motu aya mayele to aza zoba. Alors na ngonga oyo toza une puissance oyo tozo kosignore soki tolobi tosangana biso nyonso force ya diaspora toyokani tokopesa kaka mot d'ordre oyo tobengi embargo. Tala Russie oyo azosouffrir, Russie azosouffrir parce que Union européenne bayokani bapesi ye embargo. Est-ce que boyebi ke soki biso bato ya diaspora tosangani toyokani
topesi embargo, tolobi embargo, c'est-à-dire tokotinda so mituka na Congo te, tokotinda so bamoteur te, tokotinda so bilamba te, tokotinda tosala commerce mo na Congo te, tokotinda so western te. Donc gouvernement ya Congo perdre 9 milliards, perdre misala na douane ekokanga bome ekokanga ba Rwanda pe moye bazwa susu mbongo na biso ya douane bakino pesa bokilo ya Kabila akino tongela Rwanda ezate. Donc biso oya diaspora nde toza na clé, biso nde toza na fongola. Alors problème toza na ngwa makasi ezaka nini, bato oyo baza ba médiocre, bato ba mayele mingi te tolongola bango na groupe na biso, tosala conférence bien tosala oyo babengaka rassemblement ya ba opposant te, mais ya ba comment on les appelle, ba mercenaires te, mais ba résistant nyonso ya monde tokutani toyokani topublie yango bokomona tozala même pas na tina tocoopérer na ba politiciens ya Kinshasa, parce que na Kinshasa ba politiciens baza tantôt plutôt baza kwa ba air Zaïre, air moko baza na biso, air moko baza na biso te, tozoye batendeni toko collaborer na bango. Balobi bien que Kanambe aza problème na Congo, yende mutu azotia trouble, yende mutu azosala nyonso. Mais ye wana kaka Kanambe eza na bato mosusu bazolinga alongwa te po eza gouvernement ba mafia ba criminel batikala na po bazwa bambongo, batikala po bafuta mato et tout. Comment expliquer que Sénat na Parlement mandat na bango ezala 5 ans, mais ça fait plus de 5 ans baza wana illégal, donc basi mandat ese sila mais bazo continuer kosala. L'air ekomi siko bakenda ba élection po ba changer président bango bazolinga siko bakotisa na bato aussi baspira kala or eloko monene ezali na présidence nyonso bazoluka nini glissement, c'est-à-dire bazali ba collaborateur ya miyibi ya bescro ya ba criminel balingi ko bouger te. Soki chef atikali to continuer ko yiba, to continuer ba cop na biso, to continuer ko tonga, to continuer ko boma. Yango nazo mona bazolinga te. Alors moyen mususu oyo biso to koyi ko travailler bango, oyo biso to koyi ko zala ko peser lourd ezali sans pour autant to ke na Kinshasa, mais to banda awa ko sangana koloba likambo moko kaka embargo. Nalingi oyebisa mutu apembe na yo to lobela embargo. Avant to kota na embargo na fongola nazo banda ko fesa bino mwa ba message mususu ekwela inga na tongo. Soko na conventri toza na Angleterre mobimba olingi ndako na yo ezala décoré kitoko benga pitch and decor. Et soko olingi kotala filme fwa kumputu kitoko kende na Show Me the Way na conventri okutango kuna na Manchester ezali, et puis na Birmingham et pas à Papi na Blessing Place ezali. Bato misusu bato zozela ba stop oya sikezoya parce que awa c'est silaki tozozela oya sikezoya tokomema na Glasgow, tokomema un peu partout na Paris tout. Alors eza mawato ba communiquer mususu naza na liste ya bato tout oyo baza na libakala to libobi à partir ba mela bato na Lagos, à partout ba yiba bato na Lagos, parce que problème oyo toza nango na Angleterre, problème oyo toza nango na diaspora, trouble mingi euti na bato oyo baleka na nzela ya Lagos bayiba biloko ya bato, baescroka biloko ya bato, baya na libakala na communauté na diaspora. Alors naza na ba liste na bino, naza na ba kombo na bino, benganga na kuzu oyo vérifier soki kombo no ezali, parce que naza na ba kombo bato bamela bato balianga ndo bapesaki yo kanga basaki ya bato kima, bapesaki yo mbongo ya bato kima okenda na wenzo kima, bino nyonso tu ba elandi bino tina poto okoma na poto ozo kotourner na rond point yo ozo kanisa soko ke Kinshasa nde na délégation nde eloko ya liboso bakokango bilamba nyonso oza nango place ya kolala wapi ya mibale okozonga na 3 ans ya poison na nzoto. Donc naisa bino dikaboshe na bino eza na zero, parce que ezala ba Mandela, ezala ba Mose Kabila, ezala ba Mulele, ezala bato nyonso basala révolution na mboka bakenda jamais tomona na te diaspora azonga akeno travailler to akota na parlement. C'est-à-dire diaspora soki alongwe diaspora alongwe résistant alongwe combattant akeko travailler kuna akomi collabo, akomi M23, akomi RCD Goma, akomi ennemi à peuple. C'est clair. Ça lingala nazo ba français te. Bo calculer bo tuna bato basala science politique ba koyesa bino ke soki mboka
ekomi sous occupation, ba parti politique nyonso tu ekweyaka, ba politicien nyonso tu, ba parti politique nyonso ekomi na nini babenga yango nini, résistance na combattant. Un résistant aza prêt azwa mabende akende obunda, aza prêt akende ozwa mabende. Puis awa naza na communiqué bana Kinshasa batindi na otanga yango. Alors nakosolola su masolo bato ebele babenginga balobi na Facebook bato bazosala batrouble kuna ezali basi ya mabala, basi oyo babala bango officiellement, basi oyo misu baza yaka tovanda me bakohabitaka na mibali bango nde bazosala kindumba grave. Surtout soki mwasi no asalaka voyage akendaka Turquie, akendaka Libanda, Dubai, akendaka Kinshasa, Angola, Luanda, nalobi bango nyonso tu te toza na basi oyo bazose respecte coup de chapeau na bango. Mais mingi ya basi wana nde bazosala désordre moko impossible, désordre moko impossible na Facebook, kopartageaka bafoto moko oyo kokondima te, kosala buzoba oyo kokondima te. Toyebi ke tokomi na ntango ya suka, toyebi ke mingi baza animé d'esprit ya Jezabel, toyebi ke mingi baza envoûté, mais ba église ezali ya solo, ba église ya lokuta eza ebele na communauté, mais ya solo pe ezali. Boluka basali na nzambe ya solo babondela mpona bino parce que boza na kati ya life. Nga nakoki kondima te ke moto aza mwasi ya libala alandaka bana mike na Facebook, alukaka mibali na Facebook, bokomi kobengisa même bato ya théâtre bazalaki na Afrique bomemi bango awa. Bomoni ki théâtre basali bino na bandako. Olie osekaka na yo théâtre na mosika, yo lingi vivre théâtre live. Yango lomoni théâtre vivre live. Do basi bo bongisa elobeli na bino, elateli na bino, etamboli na bino, parce que mwasi nyonso surtout oyo azopesa mobali 100 mètres, amipesi vi na ye moko 100 mètres. Tala lelo baventure ekomi, oreloba la jeune fille, oreloba la jeune garçon, oyele na ndako abimi na mama na mwana likolo yo mama muto oyeli mwana no problème na ndako. Mwana wana aza mwana moke ayebi eloko te, oyeli ye escroc a manipuler na mama na mwana. Esali inceste, ezali bilakeli mabe ekoti na famille. Donc ba mama ebele babengaki nga babi papa lokola bato bazoyoka yo, lobelela biso nanu makambo ya kindumba oyo na Facebook, lobela biso yango nanu tozoyeba te tosuka ndenge nini. E nga nasalaka boye, na répondaka mutu nyonso akomelaka nga, oyo akomaka positif na répondaka ye soki afingi na kipaka te. Mais so namoni mutu aza na légèreté, abandi koya na légèreté, bloqué ye, c'est tout. Omoni mwasi apesi yo mbote bonjour. D'ailleurs Facebook esalama mpo nani? Facebook baaméricain basali Facebook basali yango mpo badétruire mabala, mpo badétruire communauté. Basali na nzambe fo bakota na Facebook mpo bamema équilibre, kotia baprédication, kosala baconseil, kosala bafilme moko éducatif ndenge tosali fwa kumputu, kopesa bato mateya, kosala bato bamoral, kosala éveil patriotique. Alors Facebook esalama mpe lisusu mpona koretrouve baami. Botanga namonaki Facebook moko basali les amis de München, bato bafanda na Munich na de 90 à 92. Mbala moko nakotaki mpo navanda mpe na Munich na ne wana. Soki batie mpe Facebook ya bato bafanda na Berlin de 89 à 90 soki nini nakokota mpo nalaki wana. Mais yo ovanda na Munich te, orenokota na Facebook wana mpo wana. Qui est ton ami retrouvé kuna? Par contre, les amis de infra, batanga na infra, nga nakokota te pona tanga na infra te. Mais soki batie les amis de Sadisana, nakokota pona tanga na Sadisana. Soki batie les amis de Mwanda, école primaire, nakokota les amis de Saint-Hilaire na Kingasai, nakokota les amis de Kamobutu, nakokota pona banda gardien na Kamobutu. Les amis de l'internat Nzela Bandundu, nakokota pona tanga kuna. Les amis de Manchester, nakokota. Les amis de Londres, nakokota pona vana Londres, vana Manchester. Siko yo ovana na Londres, tovana na Manchester, tovana na Paris, tovana na Bruxelles te, ba groupe wana yo kokota. Bino bato bozotia trouble. Facebook basala yango pona ko retrouver baninga kala botanga na Malako, botanga wapi, botanga na Mariem Wabi, botanga na München, boke ko se retrouver. Mais bino lelo koma mutu, bon biso to yamba n'importe qui po bato balandaka biso bana posa ba kota na Facebook na so po bazwa ba nouvelle na biso ça normal. Mais yo za star, tu za vedette. Aujourd'hui, nous sommes dans un groupe. Pourquoi? En tout cas, nous avons ajusté ndenge nini ya se comporter na Facebook.
tala mutu déjà oyo azosengo na Facebook so omoni atie elongi te omoni azata na photo te aza déjà suspect koyamba mutu ya ndenge wana te mpo bato ya ndenge wana oyo bazanga bilongi oyo omona mutu mosusu azwa photo amona mwasi moko ya kitoko atia azwi kombo na ye atie omona même photo wana okutango ba Facebook ebele bo oza yo ozoboya ozobomba elongi no mpona nini soki oza elongi lokola migugu tie elongi lokola migugu eza na bato mosusu mpe bakosepela ndenge wana me yo okozwa elongi na yo obombi okozwa elongi ya jeune fille moko bia mobali moko américaine otie oza complexe mutu mosusu akoya na Facebook azwi elongi ya taba azwi elongi ya nkoba azwi elongi atie eza nango mabe te me tala na kati babilo baarticle nini azopartage aza na anonymat me tala parfois aza mutu malamu azobomba alingi te bato bayeba eza ye alors soki omoni mutu aza ta na photo moko te amibomba koyamba ye te aza mutu ya baproblème epuis bato ndenge wana baya bandoki oyo bakoti na Facebook mpona koloka parce que fo boyeba peke na Facebook bandoki bakoti bazoopere mpe ezosimba vraiment mpona lelo makambo nazalaki nango akoloba na Facebook yango wana alors makambo oyo James Kaberebe ayebisaka Kanambe na 1997 ezaka na histoire ya documentaire oyo ndenge nini AFDEL akota na Congo na sile bakomaki na Kisangani so parce que biso moni population po bayebaki déjà que Kanambe akozala président parce que à l'époque Laurent Désiré Kabila mutaki président nazomona te pourquoi James Kaberebe oyo azaka rwandais chef d'état major rwandais abanda oyebisa Kabila oyo aza président alobi omoni population ndenge bazobetela maboko lelo lobi bakoyina yo alors James Kaberebe azalaki prophète c'est-à-dire prophète te kaye nzambe akoloba na monoko ya n'importe qui mpo aprophétise mpo na mutu aprophétisaki mpo na Kanambe ke population oyo bazoyamba lelo bango mpe bakoboya yo donc prophétie wana ekokisami mpo lelo Kanambe ata mutu moko alingi ye te même bato baza na ye na PPRD même bato baobetele maboko en réalité balingi mbongo oyo azopesa bango balingi ye te même mwasi oyo aza ne na ndako alingi ye te parce que ayebi ke aza étranger aa mobomi aza nyonso alors so boyebi déjà mutu alobi oyo Kabila aza congolais aza na problème te mboka eza sous occupation te botuna ye ole combien balesi yo combien mpe ozoteka Congo mpona nini botuneka bongo c'est simple eza mawa mingi lelo prophétie ekokisami alors tolobaki tozopesa bacommuniqué avant tokota na vrai enseignement oyo tolobela sire embargo parce que na ngonga oyo tokobanda kolobaka Kanambe asali boye te Kanambe asali boye te bapolitisien bani biso moko sikoyo oyo tocomprendre tozosala nini biso moko oyo tocomprendre ke bato wana baya mabe tosali nini esengeli biso oyo tocomprendre tokóma na face b toyeba déjà ndeni tokontourne likambo oyo alors Ebola TV ya bakolabo mpe ya bato ya mokwit so omoni moto azoleka na Ebola TV tuna ye osi omeli 4 nani kani ya super scol tuna ye kaka bongo mpo bango bakoma avant ya kosala eleka na TV asi amibeti 4 coupe nani kani ya super scol abien kwiti bien mai aye siko mpo afinga communauté alors bolandaka TV wana te mpo ya mobulu mpe lisusu eza bato ya milangwa boyebake baza basula oyo basilisaka 4 kani ya super scol mpona koya kofinga communauté na TV alors communiqué mosusu toya nango bienvenu songisongi basimbisi ye grand touche banda bakabwana na pasteur impudique ambassade ya Congo de chargé d'affaires mwasi wana aboyi kopesa ye mbongo ayebisi ye boye tokopesa mbongo te parce que oresir komema proverbe 30-30 te alors tokopesa mbongo te ye sikoyo ye songisongi na ndeko na ye Mario parce que bazotravaille ensemble soni sikoyo esali ye atindeli nga message moko eza awa na soki botie te bobengi nga be lobi nakolakisa bino mpo portable nanga na mosu ya moke nasali re natiki yango na ye nango awa te jekoetikali na voiture bien quelque part naza kaka na oyo mpo nayebaki ke banews eza awa akomeli nga azolanda bango na kina ke tozwa mbongo na ye doti ndenge azoleka na TV wana basimbisi ye grand touche parce que kope ezalaki ya pasteur impudique lokola babebanaki na ye ye abimisi motu pasteur impudique atie bouton bazoboya koservir ye ti azoleka wana azolakisaka makambo ya Kanambe makambo wana nyonso tu bapesi ye eloko te bondimelanga azokendaka botuna bato bazalaka kote kuna azokendaka na ambassade mwasi wana chargé d'affaires azobinisa ye mpo ayebisi ye ke
combat eza réussite yo yeli biso ba soulard na TV mais bato oyo bazo faire raisonner ba congolais bato bazo sala éveil patriotique ezali proverbe 30 ne kanga to na posta na bango o réussir bango te to kopesa eloko moko te soki tembe botuna ndeko ekanga aza na ba texte message aza na ba proche oyo nde ba proposaki ye mbongo nde ba proposaki ngai donc nga na kosala makambo te na lobaka vérité donc ekanga bonjour place ozali alors na mboka oyo tozali na loi ya coup et blessure oyo nde na kosisila yango breaking news parce que eza na ndeko moko atuni nga abeteli nga lisolo ya makambo eyelaki ye ya coup et blessure volontaire bino bato boza bato makasi bolingaka kobeta bato boyoka likambo ekwelaki ndeko wana na suka ya breaking news alors toza susu na basango mosusu oyo tokomaki awa oyo bankete tosalaki eza na cadre ya banini ya bainformation bolimisa ezali en direct na yambaka bapele ebele moyen na yamba oyo eza te bozomona eza kinshasa moto azobenga moyen na yamba bango eza te nayebi te so eza nani donc nakoyamba yango nsima mpo naza en pleine émission moyen na yamba eza te donc tozopesa bainformation parce que na breaking news tozalaka na vérité polele na poitalage polele epuis na oyebisa bino ke makambo ya Facebook mbila kutakota yango te soko ofunda olingi nga nazalaka so na Facebook te fo komela Obama obe komela bajuge ya mairie mpo mokolo Facebook azalaka na Angleterre te nazalaka na États-Unis donc soko ofunda nga na police ozolekisa no ntango parce que bapolice baza na eloko ya kosala te parce que Facebook etali bango te alors Congo ekomi mère nourricière ya Congo. Ce rôle assumé par la diaspora implique devoirs, obligations, responsabilités. C'est un rôle qui doit être exercé dans toute sa complicité. Donc, toko aider le gouvernement oyo et koba na konyokola bandeko na biso. Or, lokola toza ba vraie force biso nde tozo ko faire nourrir ba famille na biso. Soki to sangani na bomoko na place ya kolanda ba corrompi oyo bazokendaka mboka kokota na système ya ba Rwandais embargo ya diaspora na Congo ekoparalyse pouvoir ya Kinshasa tala ba maître kuluna ya PPRD ba sentir ki Kadogo Rwandais azokende eke ba ko telengana pe ba nyokola ba citoyen congolais ba serva yuda Rwandais bazui eloko te lelo ba balukeli PPRD mais eza trop tard po toyebi bakombo na bango toyebi bandako opération mwana mpuku kotelelere kobanda ekorate bango te tozo féliciter Joseph Makila na musala azosala munene azosala na parlement auti kogangela Jeannette Kanambe oyo alobaki Kanambe akozala toujours présidente na 2018 Makila a défié Jeannette oyo amikomisa nganga ya lipasa na ye po amela bakisi po Kanambe atika na pouvoir a défié a dit que Congo eza ya bino te fubo bima Kabila mande Cécile daye mutavota ya zate bolinga te na 2016 akoza sous présidente donc au lieu to appuyer Makila eza eloko tozo senga na ba député tout bazo sala kuna po ba député bakangi munoko mais to moni ba député ya Québec ba député ya mboka mususu ba bandi ko dénoncer nani génocide sami na Congo pendenge ni Kabila zoboma na Congo il a fallu ba député na biso basala motion munene na place ko bengisa ministre de la défense ba bengisa président de la république oyo yenda zoboma ba congolais yende azali traître mais bango bavandi nie mais to kumisi mwana mboka Makila azwaki courage wana na liboso assemblée ya parlement ko gangela Jeannette pe ko lobela ye ke bako kende balinga te alors Makila aza elombe tozo sena ba député nyoso basala makambo ya zosala bato wana tout il faut tokanga bango ko juger bango pe ko bwaka bango na boloko ya angenga alors ba collabo nyoso tout oyo bazolinga ko kende na Congo bato wana tout baza ba traître ba collabo pe ba ennemi ya peuple to kanga bango ko juger bango donc to lo ba awa que biso la mère nourrice ya Congo eza biso bato ya diaspora biso nde tozali ba ministre ya finance biso nde tozali ba ministre ya santé biso nde tozali ba ministre ya social tozomona tobalisaka tomemaka bato na hôpital topesaka bango mpe bandako
Alors, social à Congo, moyenne et petite entreprise, et petite moyenne entreprise, kaka biso bata diaspora bato finance bato wana. Alors lokola bato oyo bazo saka na biso, bamoni ke biso toza kotia bango loboko poske biso nde bato tozo kunda bibembe. Awa na poto soko kufi l'état za na droit asomelo cercueil akunda yo soki oza na famille te. Akokunda yo na fausse commune te ndenge bakunda bato wana ba indigent na malukuto nini te, me biso awa l'état kopesa cercueil ya bien bakokunda yo place ya bien parce que eza devoir ya l'état. Mais na mboka na biso Congo mutu soki aza vivant bazofute te, social eyalaka te, soins médicaux eza te, bazotia yo bakale osala te, kobengisa bachinois, kobengisa baétranger baya na mboka banyokola bacongolais. Chinois comment koteka mapa, chinois azoteka meme nguba, azoteka meme masango. Ok, biloko wana fo batu oyo baza bana mboka nde fo basala. Alors bazosala ndenge wana siko koboma bacongolais ya petit frère, soki congolais akufi biso bato ya poto batokoma kokunda bango. Lelo oyo nde tozoloba na poto a tozala ba problème ebele. Nga moko nde nazoloba awa naza na liwa ebembe mobimba ya moninga nanga Kulman na Afrique du Sud oyo tozoluka kokunda parce que bakokunda ye samedi oyo. Alors tozosenga na bana mai nyonso bavanda na Berlin na Munich bayebaki Dodo Kulman bakota en contact na mwasi na ye totia mwa mike mike tokunda ndeko bosundolelanga ebembe te eozala mama mingi parce que ti sikoyo nanu bopesi ba contribution na bino te. Dodo tokokunda ye samedi oyo esengeli lobi totindika bambongo nyonso na Afrique du Sud epa mwasi na ye tokunda ndeko na biso. Mais okamwisanga bana mai mosusu oyo nabengi bazoyamba te balingi bakomisa likambo yango ndire kaka nga moko nazwa charge wana eza bien te biso tu tokokufa lobi mutu na mutu ana tour na ye bien sûr nga na kokufa na nga te na ye génération ya bato bakomona yesu leka oya. Mais eza te ke soki master akufi botikela yango nga na charge ekoma ondire nga nde makambo nyonso tu. Et pourtant biso tu tovanda ensemble tolie esika moko liwa ya ndeko na biso moko fo interpeller biso nyonso. Vraiment poto et comme ça biso ti na niveau ya kosundolaka baninga na biso te ya kokima kokunda ndeko te eza mawa mingi. Alors tolobi ete biso bato ya diaspora tozali donc oyo babengi ba nourricier ba mère nourricière ya Congo. Na Congo bakoma kobenga biso ba professionnel. Soki na Congo oza na professionnel te, oza na professionnel c'est-à-dire azaka na poto, azaka na Afrique du Sud, azaka na Angola ou abima akenda ba Dubai banini bato wana nde bazo aider, c'est-à-dire bezande bata diaspora. Alors ba famille o bazanga professionnel baza na valeur te, baliaka bien te, bakufaka banyokwamaka. Mais siko lokola na Congo kuna tomoni bazo sala nyonso tout glissement sala malgré aussi baté ba opposant ole babina maringa na biso bazo bina maringa na biso te bazo sala nyonso tout ba accompagner pouvoir oyo. Mais biso toza ba joker, biso toza na diaspora toza ba joker ndeni parce que tolobaki ete Western Union année passée tofutina plus de 9 milliards o eleki même budget ya mboka Congo. Mais soki to stopper yango, soki to stopper kotinda ba conteneur, soki to stopper kotinda mituka, soki to stopper kotinda biloko, oyebi combien Congo eko perdre. Mais pourquoi biloko wana ezosala te? Parce que tozala bandeko mosusu baya mayele mabe, tozala bandeko mosusu bazolinga kocomprendre te, tozala bandeko mosusu baza nationaliste te, tozala bandeko mosusu kuta azobaye makambo politique etali ete. Ndeko na nga nauti okota en contact na bato baya na Sénégal po calamité na oke na Sénégal, bato baza na Zimbabwe, bato baza na Nairobi, bato baza kote ya Dar es Salaam. Mutuka oyo na douane na Congo bazofuta 2500, kote kuna douane nango eza 600 livres, $600. Oyo na Congo eza 2500 $. C'est-à-dire na Congo douane la plus chère eza na Congo. Pourquoi douane la plus chère eza na Congo? Parce que gouvernement azo punir bato a poto, bata diaspora, bateka te, banyokwama, parce que biso bato tozo freiner bango, biso bato tozo reverser bango, biso bato tozo stopper bango. C'est-à-dire toza na guerre entre gouvernement na bato diaspora. Yango na moni basali nyonso bapesi ba faux combattants, ba congolais oyo baza na kaboshi te na mutu, bapesi bango bambongo, bakosa bango ke bozonga na Kinshasa bo osala dialogue. Yango na baki congolais nyonso tu oyo alobi aza muta diaspora, oyo alobi okende Kinshasa kende malamu na suka bakotie le poison à 3 mois pour au moins koza zoba.
alors basali bongo mpona nini mpo bayebisa bato ke tala kutu bakombata baye c'est-à-dire kombata nyonso azokende kinshasa azokende korenforcer pouvoir ya barwandais bolimisa na mela mwa mai kombata nyonso azokende kinshasa azali ennemi ya congo azokende korenforcer pouvoir ya barwandais tala neti mikolo oyo bato nyonso tu olie babeta masolo ya bafosse commune olie babeta masolo ya maluku ndenge bakundi bato na maluku bakomi kaka kombata asali boye biso tozokende kinshasa biso tozali groupe prenez-vous en charge groupe prenez-vous en charge eza groupe ya baescro ya baennemi ya congo ya bakolabo bato wana lokola banonce ouvertement vivement ke bazokende kosoutenir kanambe tokokangaka bango partout bavideo na bango ezali tokojijaka bango mpo baza baennemi ya congo bakolabore na bato bazoboma bakongolais bazali ndenge moko na ba M23 bazali ndenge moko na ba RCD Goma bazali ndenge moko na ba Lambert Mende do baza ba ennemi ya Congo tokokangaka bango tokomi na ngonga oyo congolais asa fungwami miso fo congolais azazo basute oyo akoma bindima biyoka yoka biseka non congolais asa fungwami miso asa yeba makambo ndenge nezotambola makambo ndenge nezokema yango nazomona biso oyo toyebi situation oyo tozali bato oyo il faut tokende kosala nini kokende kobundela bakongolais alors nazwi su message mosusu bakombatant ya kinshasa bavrai combattant oyo babundaki le 19 oyo babundaki le 20 na le 21 oyo barescape ya mort baboma baninga na bango bakufa te bakomelinga babi proverbe yo mutu ozali mutu oyo bato bayokaka yo mutu ozofaire raisonner bana poto yo mutu oyo ozali bongo kosala éveil patriotique tozokebisa mwana poto nyonso tu oyo azomibenga combattant oyo akosoi-disant combattant akokitawa oyo aye kopostule oyo aye kotravaille na parlement oyo aye kokoma député oyo aye langage aza kolabo toza na posa bato wana te biso oza na posa ya bana poto bacombattant barésistant bao bakokita na mabende baya tofutre tobunda tobenga na barwandais libanda bato biso tozoluka bango wana tozoluka te baaventurier oyo balembi poto bazokoka bafatire te bazokoka mosala te moyena mbongo bapesi bango mbongo bakosa ke baye kosala na parlement parce que la plupart bato baya na parlement baa bato bafala na poto André Kimbuta aza na belgicain kala bato ebele bazosala na députation wana na kinshasa bango nyonso bana poto akala ese bakoka kosala yango makambo bayekola na poto basali yango bakokoka eloko moko te parce que kuna ezali dictature kuna ezali Rubero wa Kanambe Mende na kisa Vital nde bapesaka ordre otie tembe babomi yo alors bakeba bana poto nyonso tu oyo bazolo bakeba kokitawa lokola bacombattant biso tokokutana na bango na félicité bana ke ya bacombattant Kinshasa na attitude wana bacombattant Kinshasa bazolakisa ke mitu na bango ezosala parce que bazocomprendre te ke yo lobi ozali député olobi ozali combattant olobi ozali résistant olio ya po obunda ndenge musa eyaki po changer situation yo ozokende kota na même parlement wana oyo président nango ezali nango Jeannette Kabila mais babimisaka obemi mina kolokola président mais pourtant batutu bayebi ke Jeannette nde mutu akwafaka kuna siko yebisanga likambo nini yango yo kolobo bakoyoka kuna na parlement okende changer nini en réalité oza commerçant au comprendre que olingi korejoindre M23 olingi okende olia bafuta yo mbongo nde bafuta badepute wana okende ozwa soki 17 000 soki 16 000 oyango wana oke korejoindre bango na parlement mais tu n'es pas parti pour changer oke kochanger eloko te okei kozwa part ya gâteau na yo oroule carrosse oso mandaku ozokosa ke okei po changer tu vas changer quoi parce que bato baza kuna kutu batanga classe koleka ba docteur ba licencié ba changer te yo muto zata na brevet te oza na baccalauréat te diplôme d'état te ou même na poto plus de 20 ans ozwa diplôme d'état te yebisanga kuna musani osala maatro mawamini alors tozotanga message mosusu oyo batindaki lisusu kaka awa nazotanga ba message nyonso oyo tozotinda balobaki te oyo sinatangaki yango je crois eza awa ba message batindi alobi to appuyer camarade Makila
et aux bien bah députés nous sommes la pour mais qu'ils arrêtent de penser avec leur ventre. Sinon, ils vont finir, ils vont se retrouver comme les députés de Kadhafi se sont retrouvés et comme les députés de Kampaoré. Bino oyo olie bokota côté ba combattant bazali, côté ba résistant bazali, botelemela pouvoir wana, bosala ba motion obengana bango, bososo part na bango bokeba boko suka ndenge ba député ya Kadhafi basalaki. Basukaki. Eza mingi eza malam. Allô Vidal. Allô. Ouais, obenga oza en direct à breaking news samoni loba pe batu ba yoka message ni oza nango. Pour le obenga naza en direct ya breaking news. Mais na lobi azoba ni ça ba na parlement même si pas député na une pour ba na parlement urgence pour na ko là. Azoli makaka ti vraiment azolu kani. Bon, omoni likambo yango nazoba na breaking news toza na ba parlement oyo esengelaki basala motion ndenge ba parlement ya Québec basali bafundi bango bazokendeka mpo bazwa bambongo biso ndenge toza na diaspora awa topesa bango embargo parce que biso toza na mbongo toza na soutien toza na nyonso tu mbongo oyo totindaka soki tostope na western soki totindi tostope kotinda bacontener bamituka toko affaiblir mpe tokoparalyse commerce ya Rwanda ya Congolais ya Congo na Rwanda mpe barwandais oyo bazotravaille na Congo. Mais bato baza na poto baza comprendre te bapalikali soki atindi mutuka to atindi babiloko ya commerce bacontener nde po ayebana kibona poto oki biloko ya ndenge wana fali kokase yango fali pa kotinda so babiloko te komisa bambongo bango bazoka na droite wana Janet Kabila na azokoliaka na abalobi bana kotali droite bamatisa Ouais. bamatisa mboka batv ya bamatisa tv yango moko oyinaka baza na mboka koorganize baélection te. Mais baélection bandakala bango bato baorganisaka te baélection eza communauté internationale moto esoutenaka epesaka mbongo soki bango balobi ke baorganize baélection te bazokosa puiske mbongo wana eutaka epai ya communauté internationale en réalité bango bazoluka glissement yango wana biso sikoyo bon sikoyo eza bongo mpo eza bongo même mwasi na ye mwasi na akokoma président ya Congo te mutu moko aondimango te mwasi na akokoma président te parce que azala président te obanda boni yaki mwasi yaki na libala atangela wapi donc Congo komisa ata mutu wuti kaka na malwe ka boyi kaka balingi yo pa mutu ko boyi ko bika ka donc lokola bato babe rando mama mwasi pasteur ala pe mama pasteur mwasi pasteur ala mama pasteur bien lokola pe pa na libre mama président ezali kaka mwasi oyo yaki bakoki kokabwana ntango babetaka ye bakataki basuki yango osali yango babetaki ba poison soko poison ozo esili batika bisalela pa bana batika bilo pa bana batika ye mboka wana alongwa kende souveraineté mosusu bazwa mboka wana na bana mboka yo bandeti kodirige mboka na biso. Merci Vidal, nzamba pambola yo nakobenga après na sisa breaking news. Merci pour l'intervention na. Wana Vidal Matumona en direct ya Londres, grand combattant a comprenant ma solo akenda suba groupe abatuté akoma ko travailler ko fournir na ba vidéo soki combattant moko alobi makambo kitoko atindelinga soki bato Kinshasa ba makambo kitoko atindelinga apesa nga ba information tala siko uti obenga nga ke na Kinshasa Kanambe abengi susu ba parlementaire ole ba parlementaire wana ba kota basala motion ya kolongole na pouvoir parce que baza na droit wana pour asali haute trahison mais bango bazokende kuna bakangi minoko tomoni kaka mwana mboka makila nde mutu akomi koloba makambo ya solo tokeba na santé na ye to batela ye nzamba batela ye po telika mabe ekomela ye te parce que mwana mboka makila a joué rôle monene ya kodénoncer pe ke akendaka kobala deuxième bureau na ye na Rwanda oyo azalaki leki ya Kamere abala ye epai baparent Kamere mpo baa barwandais donc apesa témoignage ya kitoko ya kotalisa biso ke Kamere abotama na Congo akozala congolais de naissance mais azali d'origine rwandaise na constitution na biso po koma président Congo il faut zala de pères et de mères congolaises donc Kanambe Vital oza déjà éliminé ya kozala président Congo par contre okoki kozala gouverneur ya ville ya Kinshasa to okoki kozala premier ministre na Congo donc parce que oza na droit sol obotama na Congo wana toboyi yango te
tolobaki ete badepute oyo soki bakoteli bakongole te soki badepute balobi makambo nde ezoleka te bakokamwa ekosukela bango lokola badepute ya Kadhafi na badepute ya Compaoré, Blaise Compaoré na Burkina Faso. Alors tolobaki awa ke Congo ezali mère nourricière nango eza biso to na diaspora. Bana diaspora to banana ko kanisa ndenge ni tokoki ko stopper ko sala troc na Congo. Ngakutu na sali ndeni biloko nyonso nazali nango otinda na Congo. Mituka banini na tiango na ekende libela pona kata relation libela na tinda kalso eloko te. Alors tokosenga na mutu nyonso tu a se décider azwa biloko asuka wa zanango atinda patia croix na ko salaka trafic na Congo. Kotinda lisusu mituka te, kotinda lisusu conteneur te, kotinda suba moteur te, kotinda su biloko te. Alors par contre okotuna ngasi ko ba moteur na mituka na yo oteka ngwa nazo yebisa yo zwa contact na Sénégal, zwa contact na Dar es Salaam, zwa contact na Zambie, okoteka mituka na yo kitoko na fop na prix kitoko okofuta douane muke. Soki biso mo ba congolais to pesi bango embargo ya kotinda su biloko te, ya ko freter su biloko na Congo te, ya kotinda su ba camion te, kotinda ba bisi te, kotinda biloko na nyonso tout te, toko perdre te, toko serrer eto tout autour yango, toko paralyser commerce na bango, pe lisusu tozala ba parents, tozala ba mama o totinda mbongo mikolo nyonso. Mais loko ni toko sa toko inga ko yebso te ke okata ko aider ba famille na yo ezali contre Bible. Bible lobi celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est un infidèle, il a renié la foi, il est plus qu'un infidèle, c'est un païen. Soko edaka ba boti na ote. Soko tindela ba ndeko no mbongo te bilamba te ozamu pagano ato sala ba jeûne prière ya kolia ko melate. Alors eloko ni yoko ko sala. Eloko yoko sala les années. Ozui monta moko boy. Otayi na famille na bino na za courageuse. Leki na yo, cousine na yo, tata na yo, maman na yo, ozui par exemple $2000 au pesi bango bo banda commerce. Mbongo na pesi bino bo travailler na Kinshasa ngana kotinda na susu mbongo te. Moi je crois que soki biso no surtout au travailler ndengwana ikoza malamu. Ngana sina zwa monta moko ya mbongo na pesa petite sœur na nga o ba refula za kuna na yebisa ko ya supoto te écouter nga mbongo ebele zwa mbongo oyo banda ko travailler nango na Afrique. Soki problème yali ngana ko intervenir na ba cas grave ya ko évacuer mutu bien mais problème ya mike yonde solution. Je crois soki mutu nyo surtout na famille na bango akomi na mutu moko ya confiance parce que na famille batamabe baze belé mutu moko ya solo kozala kaka. Mutu muté ya malamu moko ya solo kozala. C'est quoi problème ezani? Bino yalaka ba famille kabwana. Ndenge boso ba mais nga famille ngaza réuni ba petit frère nanga bana papa leki bana papa kulutu ba oba en Afrique du Sud. Soki possibilité ali na eda ba. Ba oba na poto soki possibilité ali na eda ba. Ba ona ko aider ba ya soki ali na eda ba parce que toza makila moko. Alors muto alobi ki azaka na poto akata relation na ba famille na ye. Na yebite okata ba relation pour nani kozana poto za obonga to za toujours obligé ozala na relation malamu na famille na yo ata ko bandeko no basala ki mabe. Alors eloko biso to ko sala bandeko na ba congolais to salela likambo ya embargo. Soki to pesi embargo na Congo to ko diminuer kotinda ba devise na Congo, to ko diminuer économie ya Congo tourner, to ko diminuer ko freiner misala oyo ya ba douane oyo bokilo ya kanamba azosoka mbongo nyonso to ezokota na douane ya Congo azotindika na Rwanda. Tala na mboka na biso bato bazomela mai ya mabe, mai ya jaune. Mai wana bato bazwaki yango bayaki na poto basali banalise babi soko meli yango après 5 ans ekotia poison na nzoto nokufi. Yango nozomona bato bazokufa ka olamuka bo akufi bokangi noko ndoki bokangi papa leki ndoki nzoka mai wana eza empoisonné parce que mai oyo ezo mela na Congo kisi o ba belge batindela biso ba kisi yango musu eza mabe pe mususu na ba congolais ba rwandais po directeur ya régie des jeux comme rwandais directeur SNL comme rwandais ba koma ko tia ba kisi ya mabe po ba congolais so ba melia ba kufa. Alors tokoki ko sala eto ndengwana tokangi eto c'est-à-dire que tokangi
to sali embargo to tindaka lisusu biloko kuna te to tindaka su mituka kuna te to tindaka susu banini te eko ede mboka na biso mekango to banda kosala ba réunion biso bato ya na poto biso bakombata oyo totikali ini tokipe lisusu masolo ya baoyo baokende te baoyo baokende bakende na bango on s'en fout de etali bango tozwaka babono tozwa bakombo na bango parce que leur opération mwana mpuku kotele na lidusu ezobanda bakorate te tokokangaka bango bakokendaka prison ya angenga na kati équateur oyo eza na kati ya forêt équatoriale alors biso oyo toza awa na poto tobanda kosala ba réunion tobanda kokutana toyeba ndenge nini tokoki kosala toyeba banani baa malamu banani baa mabe tokoki kokende kolibere mboka te soki biso na biso tokutanaka te soki biso na biso tosala ba réunion te totika nanu makambo ya kolelaka tokota nanu biso moko tozala organise biso moko tobanda kosala baplan ekozala malamu alors nalobaki ete tozokende kosukisa na masolo ya nani ya coups et blessure James Kelekelo na Manchester betelenga so abi pasta eso yebi ke na mboka oyo coups et blessure eza prison nga abi na yebi abi amona mai moko aza père de famille amimona kaza rambo musani ko bundisa bato siko mwana mai mususu akampiaka azakine na mbongo te me atanga classe ayi atimba siko mwana mai oyo aza voyou amimona kaza muto makasi zoka na mboko mbila ndaza mukonza makambo tu akutana na mwana mai wana abani otumbola ye ongana ko beta obona bona mwana mai wana ipsetala na mboko babundaka te mboko muto amakasi ezali l'état Joana salika erera abeti mwana mai wana ni kofi pa mwana mai wana lobita na masolo solo bona makofi ngana obeta yo mena sola soke na robeto na ndenge musu mwana mai akweya abenga ambulance abani ko baluka na mabele tu lera abengi ambulance lera eba tuneni ote Joana muto makasi abetinga tala kutundengeza bolibu mozo sanga pasi nazoko kate ba mikwa tu ba memie l'hôpital lera memie l'hôpital lera abengi ambulance yazo ko hôpital docteur Charlie pa alaki wana na North Manchester Hospital ayambi bango parce que le docteur Charlie a sololaka très bien ayambi bango mila pe akwei mila lera kwei bando senda na beti yote mutabeti nga komone kingodi asa apesi kombo mwana mai na hôpital mila bakweli kingodi alors lokola mwana mai akomsa ilika mwana grave na hôpital alali mwa 2 jours kingodi bamemie na custody na la police batendre ye allez mbala moko batindie na cote mbila juge atindie 6 mois na prison entre temps mwana mai oyo akosanaki abendi lera bimi acclémé bafutie 3000 siko mwana mai wana leka na prison akomolo waza mutea mabebo na boy siko James alisinga pasta tokata likambo ndeni mais likambo ya simple mutu oyo abetaki muninga akanisaka za atimba oyo babetaki ye aza mayele malgré akosi mezaki po ateya bato baa mayele te donc idéologie ko mikolo so mutu atumboli yo kokende kobunda te abeti yo benga ambulance clémé lere yazo beto ku moko yo ko gagner 3000 eteye mutu moko wana breaking news continue la obunda oyo